Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue. Na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba oyo nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas, bandeko nanga soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle kande tokendaka nango tosenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo s'abonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore keno à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore devoir na biso oyo tokoboya te o pe tokowangana te kande toyebisaka bino ezalaka toujours devoir na biso ya koyaka ko informaka bino na tango moko eza nango réel. Voilà. Bandeko nanga na chaîne na biso ezalaka chaîne te keno awa tozalaka na ba parti pris. En parti pris awa ezalaka te tozalaka awa pona ko soutenir mutu nyonso. Ezala ba musicien o bayembaka ba musique gospel, ezala bato maboke o tobengaka ba comédien, ezala o basala nzambe basalaki oyo mataki kitaki. En tout cas ezala toujours musala na biso ya koya kopesa bino ba information et ba analyse. Donc awa parti pris eza te toza ba agent ya batute tosalaka musala na biso ndenge esengeli tosala musala na transparence nyonso. Voilà. Lelo toye na dossier ya Poutine de l'écriture la patron na Belvi kandi ya ba Belvi, la famille makambo ezali, la famille ya somo ezali, la famille ya kolinda ya kobebisa pe ya kosakana ezali. Kandi na yebisaka bino botama congolais oyoka elengi, botama congolais bandeko nanga oyoka gu soki yo babota yo congolais te. En tout cas mbala sima soki mokili ekozala ekobandela senga nzambe ozala na yo congolais po oyokaka elengi. Po biso ba congolais bandeko nanga tozalaka ba congolais moko ya elengi ata soki toza na ba stress moko songolo pakata, mais tango ka journée ekobanda ti esila stress esilaka po dossier na Congo na biso ezangaka nango te na système moko ya malamu. Lelo toye awa na dossier ya Belvi kandi, toye awa na sujet ya Belvi kandi, toye awa na makambo Belvi kandi. Belvi kandi asali nini ekomeli ye. Pona bandeko na biso mosusu o bayebi te, Belvi kandi akendaki France, donc aza na poto na minute oyo tobeta lisolo. Belvi kandi aza na poto ye mingi avayajaka na ye ba États-Unis, apreféraka na ye États-Unis, Amérique. Des places ya préféraka na ye ko voyager, mais ya tout oyo eye ko sala que Belvi kandi a préféré na ye akende poto kuna. Belvi akendaki te keno akende ka bitambola kande tomonaka bato mosusu omona asombi na ye tike na ye, asombi na ye akei kaka mpona bitambola akende kote oyo mabe azonga kote oyo mabe. Belvi kandi aza mwasi moko aza mayele. Belvi kandi aza mwasi moko ye akanisaka musala, ye eza musala, aza na temps wana te keno ezala temps ya ba compétition ya buzoba, ezala temps ya ba tapage, azalaka na temps ya tapage te. Pona makanisi na ye premièrement eza musala. Au-delà de ça kosambela oyo asambelaka epermetraka te azala mutu ya ba tapage, parce que ayebi déjà que Saint-Esprit ekolinga bongo te. Kande boyebi Saint-Esprit alingaka mutu oyo aza humble, aza simple. Siko soki oza mutu kaka bamona nga batala nga bandimela nga, avec Saint-Esprit ekostimba te. Yango bomonaka Belvi makambo ya batapage ya buzoba azalaka na temps wana te o. Alors akendaki France, kokende France kuna akendaki azalaki nde invité. Azalaki invité epai ya premièrement Fally Ipupa. Yo mutu ainvita Belvi kandi ainvitaki ye pona ouverture lancement surtout ya film na ye oyo tokobanda kolandaka la mingi te titre yango nini
na bosani mwa titre mais eza na mwa kombo ya rumba kuna mwa titre kombo ekimi nga mais mwa rumba ezali. Alors Belle-Vie Kandi azalaki invité, Fally Ipupa invitaki Belle-Vie Kandi à participer na cérémonie ya ouverture pour na film wana. Pourquoi lelo Fally Ipupa ye ko reconnaître Belle-Vie? Pourquoi invitaki bato mosusu te? Toye komona Belle-Vie Kandi, toye komona tonton Dako, toye komona tonton Patrick, bango nde bazalaki ba invité kuna na bato o batournaka théâtre. Mais Belle-Vie Kandi azalaki invité moko très spécial. Pourquoi Fally Ipupa atiki bato nyonso ake ko invité kaka Belle-Vie Kandi? La famille tozonga nanu mwa moke eza na ba série mosusu. Il paraît que Nzoka Nana Ketchup azalaka na ye na compte ya page ya Facebook te. Nana Ketchup à part page na ye ya Snapchat, et d'ailleurs ye moko alansaki message ke bana na ye bayebisaki ye ke non akanga compte wana toyebi te soki asi akangi. Mais atikala kozala na compte ya Facebook te, atikala kozala na compte ya TikTok te. Pona bandeko mosusu o bayebaka te, donc boyeba déjà na mitu na bino ke Nana Ketchup atikala kozala na ba compte te o ya ba réseaux sociaux. Eza na ba série moko ya ba théâtre comédienne moko abande o célébrer anniversaire. Tomonaki kaka na compte ya Nana Ketchup ekendaki ko poster a souhaité comédienne wana joyeux anniversaire bababa. Et après un moment donné toyaki ko découvrir que ezalaki nango lukuta. Nzoka Nana Ketchup azalaka na ye na ba compte ya ba Facebook te. Et ça là qui m'a mbutu. Et d'ailleurs la plupart ya bato babande koloba ya biso baye ko reconnaître ye, ya bino ba ko reconnaître ka ye jour nini. Na boyi ko tanga kombo, na boyi nanga polémique. Alors toye ko vanda du coup Fally Ipupa ye ko inviter Belle-Vie Kandi. Toye piqué Fally Ipupa zalaka relation ya makasi pe ya malamu na Ursule Peshanga. Tomona kape eza na concert mosusu oyo Ursule Peshanga azalaki invité epai ya Fally Ipupa. Fally Ipupa ayakendaki na concert wana toyebi te soki Fally Ipupa moto invita ye soki ye moko kaka alingaki a participer mpona kosoutenir grand frère na ye nga na bino toyebi te. Mais ya kokamwa eza événement ya munene mpona filme Fally Ipupa mutu na batu nyonso ake ko reconnaître eza Belle-Vie. Et puis apesi ye ba honneur ya kosakana te, invité spécial na ye. Namoni bato ebele bazoloba ke non ye moko Belle-Vie Kandi aseforçaki ye moko akende ko participer na ouverture ya Fally Ipupa, ye moko nde asingaki Fally Ipupa. Na oyeba te biso ba Congolais ezalaka kindoki biso peza ba Congolais tozalaka na kindoki to ezalaka nini po c'est pas possible. Na ndenge bomoni Belle-Vie wana musala o Belle-Vie penza asalaka na ndenge penza Belle-Vie asalelaka musala na ye ezalaka musala na musala. Akendaka ba États-Unis wana bato mosusu bakendaka ba voyage bongo omona 1 mois ye mosusu akotaka kaka mpona 5 jours azongi na ye. Na ntango azokendaka bongo aokendaka mpona musala ezalaka bongo. Donc soki azokende eza na mwa objectif moko boye. Elobi ata bandeko mosusu ke Belle-Vie Kandi place nyonso atambolaka azalaka toujours na kaye na ye na bic na ye po ayebi ke mwa ide moko boye koki kokota ye mbala moko aye kocompose na ye filme azalaka bongo. Bon na oyeba te bato oyo baoloba lelo ke Belle-Vie ye moko aseforçaki ba o bayebi Belle-Vie te. C'est vrai boloba o nyonso bokolinga koloba mais ba o bayebi mwana mwasi oyo surtout basi o batravaillaka dur, basi o bayebi valeur ya musala, baza basi moko okoya kobetela lisolo te, baza basi moko bazalaka trop fier. Komona ta kutu invitation ya Fally Ipupa andimaki akende
Donc déjà il y a un côté na ye azomona ke non awa soki nazalaki mais film déjà ici ekoti parce que ndenge eza boye mpona baoyo bayebaka te Belvi Kandi déjà ndenge aza boye azalaka déjà na bafilme omona filme oyo ezoleka aza lisusu na bareserve ata 10 filme ndenge bomonaka Belvi elle est comme ça. Alors baoyo baoloba ke non Belvi Kandi ye moto asengaki Fally Ipupa en tout cas détrompez-vous. Fally Ipupa amonaki ke na Congo na biso soki eza na bato bazokoma bafilme ya kitoko pe ya malamu baoyo bayebi kokoma mpenza Belvi Kandi aza Poutine. Yango bomoni Fally Ipupa de son côté apréféraki penza a invité Belvi Kandi. Belvi Kandi akende koparticiper na filme na akende koparticiper plutôt na ouverture ya manifestation ya filme na ye ndenge filme na ye ya sika ezolekaka. Belvi Kandi ameka kotia pe bapoint na ye kuna. C'est comme ça. Parce que soki tokoti na makambo ya musique Belvi Kandi ayebi koyeba musique te. Soki lelo s'il arrivait que lelo oyo alingi composer nzembo ayemba normalement akokende koluka batu oyo bayembaka deja. Na batu oyo bayembaka deja akokende koluka te ke akende koluka batu oyo bayembaka ba musique ya malonga te. Akokende koluka batu oyo ayebi ke ba oyo nde baza ba professionnel, ba oyo nde baza nini, ba oyo nde bayembaka ya malonga, ba oyo nde bayebi koyemba nde batu oyo Belvi Kandi akokende koluka. Belvi Kandi akotikala koluka batu oyo bayebi koyemba te, eza perte pona ye. C'est de la même façon avec Fally Ipupa. Ti bomona Fally Ipupa ayaki ko inviter Belvi Kandi ayebi ke Belvi Kandi ayebi musala ya oyo etali makambo ya filme, ayebi ba scénario nyonso, ayebi ke ao otape bien ao otape mabe. Belvi Kandi ayebi ce qui est normal. Yango raison bomoni Fally Ipupa azalaki obligé ya ko inviter Belvi Kandi. Na ndenge Belvi Kandi azali premièrement aza moto alingaka toujours honorer invitation ya moto. Ebele ya bato nga na kamwaka toloba nani nga ekomusaka nga komona bato mosusu moto ainvite yo moto akomi kosala neti semblant, moto akomi kosala neti kuignore, moto akomi kosala neti bisalasala na ye oyo ye moko amoni ke non awa ifo nasala boye. Mais c'est dommage. Soki moto apesi yo invitation ezala ta invitation ya mariage ezala invitation ya anniversaire, cela veut dire que moto wana a considéré yo. Matanga bapeselaka biso invitation te tokendaka oyebi ke moto azolela aza na se moyen asala ba invitation eza te. Mais tandis que mariage ezalaka eloko moko ya isengo, anniversaire ezalaka eloko moko ya isengo, donc moto nyonso azalaka excité, moto nyonso asepelaka aza vraiment joyeuse. Alors deux places tokaniselaka bato moto kingadi nani na kopartage na ye esengo oyo naza nango, nani moto na kopartage na ye esengo oyo naza nango, ezalaka bongo. Mais omona bato mosusu mariage ya bato akotikala kokende te, nga nakende kuna kosala nini ya malonga na kokende olia kuna. Ba Belvi Kandi ti bomonaka bango bakendaka na ba invitation ya ba mariage oyo bapesaka bango. Cela ne veut pas dire que Belvi Kandi akendaka na ba invitation wana pona kolia na ndako na ye azangi biloko ya kolia te. Belvi Kandi aza na bambongo kote mbongo penza aza nango, mais aza mutu oyo ayebi honore. Soki mutu apesi ye invitation ezala nani akendaka toujours arepondraka toujours, arepondraka toujours, atalaka te ke non oyo nde asalaki boye, oyo nde amataki, oyo nde akitaki te, arepondraka toujours mutu nyonso. Tomonaki mariage ya Gatsby ebele babande osatandra te, bien que Gatsby ajouera depuis alongwa na SP
ajoua epai ya Bella soki 2 fois ka ya pamba. 2 fois ka ya pamba si je ne m'abuse pas. Mais ebele ya bato déjà babandaki kosatendre ke non ndenge eza boye Gatsby matakita akoinvitaka Belleville te mpo Belleville abengisaka ye na bafilme na ye. Mais ye wana Gatsby abengisa Belleville et c'est sûr Belleville wana asalaki descente na ye epai ya Gatsby akendaki kohonore ye na mariage na ye. Pas seulement Gatsby, bato ebele baorganisaka bafeti bamariage soki bainvite Belleville azalaka toujours présente. Atalaka te ke non oyo ayaka kojouer epai na nga te azalaka toujours présente akendaka toujours honoré po amonaka eza privilège ayebi pe aza na sens wana ya koconsideraka bato. Eza na bato mosusu lelo oyo mwa moke kaka akomi komimona keno ye akomi likolo ya bato nyonso. Aya na mariage na yo nani, aya na matanga na yo nani. Et puis soki akei matanga soki akei na feti il faut ba cameraman babanda olengela ye nde bafilmaka bato mosusu te. Mais tandis qu'avec Belleville mosusu alingaka na ye te. Omona ntango bazoya na bakamera wana azoboya bofilme nga te naboyi bofilme nga te azalaka toujours bongo. Mais bato mosusu soki akei bipai il faut bato nyonso bayeba mokili mobimba eyeba ke non moto Kingandi mpenza asalaki descente na ye na matanga Kingandi. Moto Kingandi vraiment asalaki descente na ye na feti Kingandi. Donc bato nyonso bayeba na ba oyo bazalaki ya kolala bayeba ke non awa dossier ebandi awa makambo ebandi eza bongo. Lelo soki Fally Ipupa aye kobengisa Belleville Kandi premièrement amoni humilité oyo ezalaka epai ya Belleville amoni simplicité oyo ezalaka epai ya Belleville aza motu moko oyo bokoki kokolabore na ye na facilité ayebi kokolabore. Omoni motu oyo azalaka humble ayebaka kokolabore na baninga ayebaka mpenza kokolabore na baninga akomi mona te keno ye nde ayebi ye nde te akozala toujours bien bozo collaborer bien soki aza na besoin koyebisa yo keno osali défaut akoyebisa yo soki yo pe oza na makambo koyebisa ye keno osali défaut okoyebisa ye akondimela yo pe na facilité. Aza genre bato te keno ba oyo bazalaka kaka ye nde ayebi nyonso aza na genre wana te aza mpenza na genre wana te. Yango bandeko na nga mosusu na bavi neti ya Belleville eza bavi moko eya koteyaka baninga eya koteya mpenza baninga. Belleville wana aza lelo na mbongo mobali na ye premièrement azalaka na mbongo likolo na yango ye moko Belleville aza na bambongo ndenge bomonaka ye bongo aza na bambongo na ye. Mais aza mwasi moko atambola na sens ya koloba ke non il faut humilité et accompagner nga bisika nyonso nazokendaka eza mwa bongo. Soki lelo boye komona ta batonton Dako boye komona lelo papa Serge boye komona lelo tonton Patrick wana bando tourner bafilme depuis kala mais depuis aya epai ya Belleville bomona ndenge tonton Patrick lelo akomi kongala. Bomona tonton Dako bango nyonso wana tonton Dako oui bien sûr abando jouer babisika mosusu mais depuis akoma mingi ajouaka epai ya Belleville bino moko bozomona changement ya makasi na côté na ye ezali changement ya mokete mais changement penza ya makasi changement penza ya kitoko bo sentir penza ke awa bato bazosimbaka mwa quelque chose eza mwa bongo. Donc avant dina bato et puis bato wana azoyokana na bango kitoko papa Serge wana c'est papa Serge Mwembo tomona biso nyonso lelo oyo papa Serge Mwembo ye wana na vie na ye na mwasi na ye botala penza vie ya papa Serge Mwembo otala penza tranquillité na vie na ye stabilité na vie na ye. Pourquoi? Parce que aza na mutu aza bazo travailler pa ya mutu oyo ayebi ko considérer bango yango bomona ki ata papa Serge na papa Alain Mabana o lelo alongwa babandaki kosolola bien makasi babandaki kokosepela penza makasi na Belleville bayembela ye na nzembo tomona nzembo wana epai ya Yagabi esalaki nzoto malili Yagabi asepela nango te
mais ezalaki ka sens ya koloba ke non babando travailler bien baza na mutu moko ayebi koconsidere bango. Lelo bokomi komona papa Alain Mabana ye wana akomi kotelengana, ye wana akomi kobinela Jérémy Chabani. Est-ce que bosi bomona akomi kobinela Jérémy Chabani azopesa bango ba carte moko papa Alain azofukama mpona kokende ko recevoir carte wana, mais pas Belleville atikala kosala yango te po Belleville abando permettre biloko wana te. Ayebi kake no toye awa mpona mosala bozoya awa mpona koadore nga te naza nzambe te. Eza bongo kande na utaki koloba Belleville aza mutu moko bokoki kolabore na ye na facilité nyonso. Aza mutu te ke no ya matata ya komimonisa azalaka na temps batu te aza na ye bongo te. Donc aza mutu moko ayebi kolabore penza makasi na baninga na ndenge moko ya bien. Voilà, tokomi na mwa suka partage na biso kande toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te, biloko ya kitoko ekendaka na